c'est vrai, mon grand frère, Denis Lessi a Léli Penza. A Léli, ça c'est ma toi qui a abandonné. Oh, ya Koufa qui est pasteur Charles Lessi, le patriarche. Et vous avez raison, donc, Boma il y a Patrice, il faut que Bomango, Bomi Amukaka. Raison à ce que Pessi Yango, Bona, la peine, en limité, qu'on dit maillot. Ça c'est bon, nous avons besoin de combat, au bébé si Liwa, c'est la invitation. Liwa est à la rame, Boyo Moukono Koufaras. Oya Koufi est à Denis Lessi. C'est là que Denis Lessi a Koufa, ce que mon Yazaba pour me contre qu'aucun des Bemba Denis Lessi. Rien n'est perdu. Il y a Patrice, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Papa Denis Lessi a un téléphone, vous en avez vous bengaye, si vous avez vous s'excuser, et puis c'est tout. La Bible dit pardonnez-nous les uns les autres. Mais comment on peut supporter tes makambo à taille à ma bézio? Voilà, l'homme me soupçonne de Zanginakata Mamanzan Bangwana. Bah, injustice à Mikem Keto ça n'a pas Kalaya Patrice. Vous avez binayo. Donc, bafinga, baloba, échanger à mon produit sauté. Moutou na micro, il faut s'exprimer. Au Kenda qui paya, et bembe à papa Charles Lessi pona nini. Milobela, ngana Kendaki. Nde kwa zo mi sentir abandonné, nde toi mi on la bon loka to sundoli. Aza a raison. To zalaki na ye na au moment passe. Nde papa Charles Lessi wanana na beta na sikle pate. Asunga biso. C'est une famille aussi oyo, faut se dire que va promouvoir surtout musique mingi. Batunio sur maman Rose Lessi ba Denis ba Dani ba beti sur musique makasi. Papa Charles Lessi pa na ya zo bien beaucoup, j'allais prester trop nation de pas de Jésus. Mais n'a évité pourquoi on a quitté, mais sincèrement, Bozalata le roman bien une émission, s'il faut vous expliquer, bon Luka papa Denis Lessi, bon Solanaye, bon Luki famille Lessi, bon s'excuser, bon Yazala quitté et ça la moins bien pour ne pas aimer ma paix, combo la bino na mabe. Na ko sepela mingi na yebisa bala nzambe boyo. Ya malamu ezali chercher la paix avec tous. Fondation Yassine Bilele. Yassine Bilele, maman motema malamu. Fondation Yassine Bilele, Zosunga. Bonjour, on a battu le 25 décembre. Et comme ça va, il faut évidemment pour ne pas en plus, là, on met ça, là, on a mal dans la vie, au cas où peut-être la fièvre serait malade, on sera toujours qui parle. C'est ce qui dit, il a un peu maman la vie. Maman Denis, Fondation Yassine Bilele. Yassine Bilele, maman motema malamu. Fondation Yassine Bilele, Zosunga. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso
se ya kotumba esengali koyebake chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Chers internautes fidèles abonnés, vous êtes sur Afrique Info dans votre émission Actualité Culture. Je vous dis bienvenue sur votre émission présentée bien sûr par moi, Alexis Wechi, votre humble serviteur. Oya Salara toujours effort, Yakosala Bino bien, selon l'actualité, na Oitali Culture. Alors madame, messieurs, je suis Pascal et nous accompagné d'un réalisateur Nanga Oya Salara que émission est à la propre et est à la bien. Na bien akebo ming coach Chateau Kolo. Chanton Kolo, merci à toi et je dis un grand merci à Franck Guissou Castemay. Merci à toi, à Mayele Sadik, toute la grande team de Afrique Info. Je vous dis un grand merci. Alors aujourd'hui, naye Kolukaye Lisusu. Moutunabino Bolinga, moi mingi papa José Nzita. Ouais, ça la bino bien, so bozolandaye. Yende toye sous c'est pas naye ko solanaye mingi. Bonjour papa José. Merci beaucoup bandekoni sobalanda biso quoi. Et na émission kitoko oyo bolingaka trop et bandeko nyonso balingaka biso nao balingaka biso te en tout cas ngai nazona nga décision pia bango bambote parce que kolinga ngai te un choix. Ne pas t'aimer c'est aussi un choix. Oui. À ça la choix na yali kaka na yote. Ndengo le kaka pe kutwa oyo le kaka boye. Omona batu musupe alinga na yote hein. Mais oui, vas-y. Ya choix na ye. Donc okolo bateke ko pexer ou pexer kolinga te. Ninga kaka te. Mais nga sikoyo lokwa bana nzambe la Bible dit aimer tout le monde. Netolinga na bango zamba pambola bino. Vous avez pété l'émission, vous avez dit que vous avez tout sur la il y a des questions, il y a des réponses. Vous avez dit que 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 vous avez réponse. Voilà de quoi vous avez dit que vous avez mais le lot, ça n'a pas bien, ça n'a pas direct. Merci beaucoup. Papa José Lobi, ma camboupene zali à Osola. Peu important ma casse. Papa José, sinon boni musala, musala ko. Non mais musala est bien. Il est aussi bon mara pandémie, boum. Vraiment. Zamba osala biso grâce, to ozo mo muka ya kolia mais activité pela ndenge zalaka. Ke ndenge za kezo futa, ozo makasi ya ko futa, so ba kambokota ba clip pour ça ba promotion. Pour biso to sala to misa la promotion biso moko. Tant to zo beta bandule belé. Mambongo ezokota yo moko pozo zonga na TV pour ça va promotion mais ndule
eza te ndeko. Vraiment. Batikali ka ba église ya ba 14h ti 18h. Mais bandulo ekotaka pena mbongo ya ba 19h ti tongo. Bo bandulo wana. Oza ka ba bengo na mariage pena boye. Ba pesi au mois $2000, mois $3000 beta banda butu ti lobi na tongo. OK na matanga moko bozu mois $2000 obeti yango butu ti tongo. Ozomona bandula ndengo na ezaka so na beti yango ta 2 fois par semaine, to 2 fois par mois, to 3 fois par mois. Ozana mwa mbongo ozonga na TV, oyo osala sous promotion. Ya mbongo osala ozomona. Lokola biso tozala penza na ba soutien te. Na banda kolobango biso bana nzambe oyo. Ya difficile pour mona ba prêtre ba soutenir yo. Très difficile na zo. Mais ça pourquoi est-ce que na ebité ba prêtre ba to ba profit. Balingaka apesi yo otanga kombo na ye. Mais na mama nzambe papa. Na zoyemba Yesu akela na yo na ngai vraiment. Na bando kotsa kombo na yo André Zapata. Jean-Pierre Bikedi, mais na uto yemba Yesu. Chacun de nous a ndenge yeme, la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Na makambo nzambe, le pas peut-être libanga na concert. Oko zwango po concert eza nango to solo. Mais album on a dédié Yesu. Non. En tout cas, si on a bois qui est le na comparé na Yesu, yo imaginez bo si on a bois qui yo na bois qui yo non, to vandika bo mbala moko une semaine au kufina yo. Tout le monde a un mission au bout de la mission qui va pesi mon ba yemba mais akufi ba nzembo pe bimete. Ce qui ko akufi na ye. Tant ndoye manzembo wana so na komi kota muta kufa. Na utanga kombo nini alors que biso to yembela muto abomo siko yo kufa no déjà tona komba kotona yembe Yesu azanzambe alingio oh André Zapata kufa déjà donc takotanga jamais muto akufa na nzembo bato abomo et loko ebangisa ngana bwaka bato na nzembo yango wana. Mais papa José on a été parce que ton album nous c'est belé déjà album no ça la succès makasi wana o ya nzembo na lingaka mingi nzambe nanga nzambe ezalaka na producteur ezalaki produit mais les lots producteurs balingi bino le c'était pourquoi est-ce que musale kiti to ningini kolingate basali ba produit ba producteur ba inabiso eza bino ba mélomane église ba tutu nde basalaki ba producteur ba inabiso to inami et pas inabino nde pona makambo wana. Quand nous faisons des choses comme ça, et biso tozana katia. Et c'était parce que nous pouvons comment téléméla la producteur, bah beaucoup comment lingambon minko téléméla la producteur makasi. Non. Producteur autant ba fongol bino mi c'est comme non, nga fona zora 75, nous aura 25, on va producteur ba kimi. Non, ngai na to téléméla ba producteur de production ezali makamba ya mbongo. So boyokani ya dim. Tant bo sal dim na bino bien bo sololi, ya problème te bo ke na bino tina suka. Mais les cambozande ba to ba komi ko anticiper biso makasi. Obimisi produit lelo nano bote ki produité mais mutu moko a vu déjà makambo a banzeli yo piraterie entier. Siko yo ozela oteka. Bon to bala moko pa. Nzembe comme en États-Unis. Nzembe comme en France. Nzembe non lieta $1. Siko yo producteur obimisi mboge belende ngwana o sutuka bona YouTube tina wapi ba tu déjà ba tindolo nzembo na yo oyo produire ba tindolo ngotala si combien en États-Unis. Vitesse information yeye nde bomi biso. Alors ça comme producteur ba komi obanga a utia mbongo na ye azo yibata ko récupérer toté. Ba commerçant. Ndesika moni makambo ekufa. Mais papa José faut toi avouer ni na otukolo bakala mingi soto zui pena album ya papa José o ya kala wana na lelo en tout cas différence Izali hein. Qu'est-ce qui fait que tout mon moi rabé Izali parce que beaucoup plus les même dans l'église même dans l'adoration quand les gens prient ba yoka mbino mingi ya kala qui a lelo qu'est-ce qui fait que musique en comme bongo eza bonzambe kiti to fiaka musala to nengeni Yesu a changé Yesu a le même hier aujourd'hui éternellement batonde ba changeaka bonzambe pe kiti na ngote. Et là, l'histoire au monde n'a pas fait d'échanger. L'hôpital m'a pasteur baza côté ya penza kazote ya maloba nzambe. On remarqué que bato abi man église ba olela. Asali pe mona une semaine à sumu qui était pour ani azo banga usumuka. Force ya évangile wana lelo ekiti même na l'église. Même le pasteur bazote on sentit que bandima obongo na te. Aoyo kama te ya mais ao continuer ken ba boîte ao continuer ça masumu. Bato ici. La période, la Bible dit au temps de la fin, les gens seront amoureux de l'argent.
amour de nini amour ya nzambe ekosala nini ekokita eza bolingo ya makambo ya nzambe nde ekiti na mitema bato po tokomi na ntango ya suka. Voilà, l'amour de plusieurs se refroidira. La Bible a dit ça. Mingi bakomoke na ndaka nzambe so ana kopa kozwa mwasi. Mingi bakomoke na ndaka nzambe po azana mbongo te fo azwa nini yo boulot. N'était ce que comprendre. Donc il y a continuer qu'à l'église pour y avoir boulot. Il y a continuer l'église car rapport. Pour y banana pasteur pour pasteur pour bala kaka. Aza mutumoko atungani na libala zo zoate mais à continuer l'église pour nini azwa chéri. Et comme ndengo wana. Siko nzambe lokola lingaka basubasuma wana te. Tango ye ozana subasuma ya mabe nzamba opesote. Bisko ba musique ya biso. Bato bazako yoka ngokala spirituellement azo yoka biso mingi na bimisi album mais so retourner ayebika nzembo moko je suis béni mais profondeur nous na yemela kati kuna ayebi yango ta même pas pour anini akainga je suis ba asombi album te akepa mwana balabala a copier d'abord c'est du vol tala tonyo kwama a copier na batekele nzembo moko na 100 francs nzembonga na nyoko ami ko bimisa mais asombi yango na 100 francs est-ce qu'ils ont lembisa bino fatigué papa sur d'autres siècles en Nigeria on soba camion bongo on a 5 ans de prison. Qu'est-ce que vous demandez na gouvernement parce que en tout cas ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal en tout cas. Bongo lobani yo na mona ko mingi na président Fati. Hein yo zaka mingi na makambu na moi message ne ko kenda pe moi direct. Qu'est-ce que ko loba na ba konzi hein? Surtout ba gouverneur ko makala mingi te ba côté ya culture ba mekano kotala ko ndeko na ngai yango mona ki to sala ki to baki mbalo yo batia na ministère de la culture moto ayebi culture soit musicien soit muta art plastique o ya yebi culture nde batia wana batia la biso ba profane ayebi ne lokote ayebi il n'a rien de culture là dedans bateli baso ba misi bazé belé ba vieux kalongo baza wana ba bazé belé ata copier lo mide amaele so aussi copier lo mide ministre de la culture mais danger on remarqué peut-être ça la culture d'abord il y a za maele ba Félix Oazé kwa wana ba vient na celui Félix Oazé kwa vient na kofi mais même so que baza boluka mutu moko aza maele bocha ministre na culture mais na kota nzambe pe atamaele ko tanga ka batamtena tangi Patrice Ngoyi Musoko azali bakotia ye bakotia ba deko na biso ebele ba Paul Balenza aza honorable bakotia ye te menga ite ngala nzoli ngala ko lobela ngai te mutambi lobela ye moko te batunde bakolobela ngai te nga lingi yo po toko kitana se oyeba pourquoi na lingi yo parce que ko sa le moment c'est Pélici biso ba total rabino to total le là salami wana to bi papa José vraiment Moussa Nzambe na webi sango tout au long de l'émission. Alors papa José Madjabou oui bien Madjabou ko salama je salue mon frère Mike Kalamba Deborah Lukalu Sandra Mboui et tous les autres qui sont là vraiment je vous aime beaucoup vous faites vraiment preuve yako laksa ko sunga ba jeune talent bon service bon travail. C'est qu'on a commission wana batu ninga ndenge papa José na Madjabou akomona na te alors papa José na expérience yo yazana on a koyeba po yo yemba na danger blague pas koyeba yo yebi ko na commission wana il fallait osala parce que ozana moi liste pelito ya ko détecter ba bon chanteur mais ce qui fait que to komona est-ce que ça ba consulta ki yo te yo tuna ki te c'est quoi les problèmes en fait? Non mais en fait tango ebandaki na yebite petit ba komi wana na yebite na yebi ata eloko moko ya Madjabou te nazotala ka na TV na nazwa ki consultation te soki petit frère nanga Mike abenga yenga linga na kende mais bon je pense que lokola ba benga ki bato ba benga ki baza pe utile donc ba Sandra Mboui baza pe ba maestro ba yebi ba Deborah Lukalu ba yebi pe donc ça veut dire à sélectionner ki oyo ezaki na mutu na moi bloko musu ezaka bato mo ba oleko na mu cerveau bato wana ndo ba lobi eza bato lelo na monde na bino comment na ba click mutu akongisa mo eloko aponi ba o aye ba keye koma bongo ndeta non mais ngala yebi te na ko jija ngona no bongo te po na monis kasali click te mais bon eza oyo ya sali choix na yende za qui est porté sur bango parce que l'initiateur eza Mike bien que bato suba ba lelo na lomba zali mais yende aza initiateur ya makambo peut-être na kata mutu na leka kina mte bato bele ba lekite so bika ngai bongo papa lekite so bika ngai bongo Michel Bakenda peto moniete so bika ngai bongo vie de Ningonde na collectif ngo to basi eza sélection o ya sali donc ça veut dire eza vision ya ye à mon état travailler na basi wana
voilà toujours en vouloir payer hein les andenge tout pour la gloire du Seigneur pour la biso ça makambo nzambe salama bien ba petio bazo ya bazala promu bien et puis c'est bon quoi nga lokola mopandi sango na koloba na frère Mike Kalamai lo yende lokola za initiateur ya projet wana ameka kokotsa ba papa José Ndita ba frère Henri Moulaja et parce que baza bato ba komema en tout cas en plus na kati ya projet wana Majabu c'est un très bon projet félicitations à vous frère Mike Kalamai seulement que pensez pe na ba o bazali ba icône na musique na bino yo moko yebi pe oza conseil ko ça malamu mingi. Alors papa José et là on a episa OK nga pena na valider oza mosana nzambe yango. Amen. Papa José tomoni papa Charles Lesa Kiyati Kibiso ndeko ya papa Denis Lesi ndeko ya papa Roger Lesi en tout cas famille Lesi biso nyonso to bi ba mama Rose Lesi to bi bango mais on a ba figure emblématique ya mboka na biso côté no musique to remarquer présence mini kaka ya yo. Et pasteur Denis Leli, il s'est senti abandonné. Côté ba pasteur tomoni papa Kiziamina, merci papa, na moté mamoné apôtre Tambuluko qui tomoni papa Deo Kamba. Papa Zalaki en tout cas merci na bango baeki papa Dodo Kamba et les autres Kiziamina Kiziamina papa Kankenza et vous t'attendez qui même na papa Nani Kelani le grand papa papa Kabundi Walesa et papa Walo Mutsenga papa Walo Mutsenga bazaki et puis on nous c'est belé on a toyebi ba yete et l'homme de Dieu s'est senti abattu alors qui passe na monté ma paix à lui merci ming na bino bato boyaki et de vous même qu'est-ce que vous pouvez dire parce que comme vraiment kolobal au CG yango ke bolingo ezate comment est-ce que mutuloko a fait partie ça ko kenda matanga ya Kofi Olomide ya Denis Lesi ou azali frère nek en Christ akoyate raison te Kinshasa azali nzoto pe malamu bon yamour et nalingi penza tena kota na polémique wana makasi parce que c'est la polémique te hein bana nzambe tunisi bango vraiment eza polémique te yo zaka na muta ba vérité yo ko banga koloba te ko za penelo resolo c'est vrai na moni grand frère Denis Lesi aleli penza aleli ça c'est pas trop ko abandonner te mais nga na cause la avocat ya bato bayaki tete ça veut dire na bando ko sala ki avocat na bango moni ye limbisa ye po azala ki te moni ye azaki na makambo ebele non mutu na micro il faut s'exprimer okenda ki pa ya ebembe ya papa Charles Leste pona nini milobela nga na kendaki so okendaki te okendaki pourquoi nde kwazo mi sentir abandonné nde to mi ona mbono ka to sundoli ye aza raison tozalaki na ye na moment passe nde papa Charles Lesi wana na beta na sikle pate asunga biso bon na condamné yo yetete mais na yebite pourquoi oyaki te mais sincèrement bozalata le romoko bien une émission s'il faut vous expliquer boluka papa Denis Lesi bosolana ye boluki famille Lesi bo s'excuser oyo azalaki te et osala moi bien pour ne pas aimer ma pe ba kombo na bino na mabe bon wana lobi na ngana compte na obligé binote mais en tout cas ngo ba moyen malamu ko réparer makambu ko benga ta na téléphone ko s'excuser et ko sala bien au monique ko pesa malamu et les loso que komeli par exemple yo papa José Ndita ozui matanga bato bongo ba été ko sala ondeni mabe mais ça la moi pas trop mais ça ina batu ozana batu na famille un jour boy mbala moko boy na batanga na yo boy batu ba yate et ça la guitare et ça la guitare et puis tu remarqué hein na mambo etali cotisation to moni en tout cas le cas musinga ezaki na moni bato bino benga bata mokili wana so ba musicien mokili so banani ba contribuer vraiment et puis ba porter loko wana na motema kolekana basali ya nzambe to moni ba contribution ya fali pour pas contribution costaud vraiment sérieux pour sali papa bien amen ala mona na babike à ce qui c'est fort ya to moni ba contribution outil de part et d'autre ya bana o ya bandeko na biso bino bengaka ba profonde tout ça par contre côté na bino ebele pe ba contribuer sur ce boyete bon na mbongo bo pesité on est combien quoi non mais au moni na ko sepela mingi na yebisa bana nzambe boy ya malamu ezali chercher la paix avec tous au moni nga so na luka kimia batangi kombo na makambo ndingo na osoteka premier benga kaka bana bango batu soko se justifier na yo osengita ata na retard mwelo kwango ekei po ba besoin ezakaka
ba besoin zakaka mutakolo ba boiseau ba bata mususu moi ba côté moko boya makoin ko ezali tango bimika kata na retard obik bolimbisa en tout cas naka mutu yanga mwandambu yango et si lo bomino ka moto bazala bango prêt au salango mutu nyonso azo kanga za prêt au salango pour ne pas que obima mabe parce que c'est une famille aussi oyo faut se dire que ba promouvoir surtout musique mingi batu nyonso mama Rose les ba Denis ba Dani ba beti biso musique makasi papa Charles les pas na yaza obianga koko j'allais prester trop sur les pas de Jésus voilà donc nalingi vraiment tena zo déplacer sa fille Alélie hein to yambaki na Alélie makasi ça vraiment et je salue et puis il a confirmé pena bolingo entre bino ezate hein bon s'il a confirmé c'est parce qu'à Monaco au moins mutu na tango passi oko kanga ya te hein kanga munongo na yete c'est elle yende muta mona qui a abandonné ngala habité na koloba nini yende muta remarqué que en tout cas tous a abandonné donc na okanga munongo na yete à s'exprimer bilo musupe longo na mutema ibonga ko lobby soko kanga na mutema ko salo passe mais quand tu t'exprimes comme ça et do ça rappelle moi passe na mutema donc moi je voulais juste que yebisa ye bon zabekaka. En tout cas, na mwango ngai ezana mosali mo nzambe na kutana personnellement boye ya munene pe ya lobby ezali na kotanga komote meza par rapport peut-être ya ba propos ya pasteur Denis Les ces derniers temps pour naie en tout cas azomo naie sous moko ya bangote par rapport à propos naie et c'est même c'est ce qui a fait qu'il a yaté qui a zalaté à participer. Non mais Denis Les Charles Les a Denis Les cité. C'est ça. Te wana za raison te. So lobby bongo musana nzambe wana au BBC. Ça c'est mana zo ebiso na komba Yesu ngana za ndeko na yo au BBC liwa ba pesa la invitation te. Liwa ezala rabo boyo mukolo kufakasi. Uzomona oya kufi eza Denis Les cité. C'est là mukolo Denis Les akufa soko moni aza ba popo mabe contre ko kende bemba Denis Les cité. Ngala ko lopete oza pe na raison kende kuna te poza mwana nzambe la Bible dit pardonnez-nous les uns les autres. Mais comment on supporter te makambo ata ya mabezu voilà lo musupe tozangi na kata makambo nzamba ngwana donc oya kufa ki eza pasteur Charles Les le patriarche te oza na raison te raison na soko pesi yango bona lo la paix na ndimite ko ndima yo pasteur frère José Lobi aimez-vous les uns et les autres ndenge lobi Bible pasteur Denis Les Lobi ya kanisa ki ayena frère Patrice ko suka na TV ndenge ya lobi selon abi kutungana José tozaki na mwa matata mais José aye alakisi nga bolingo na ye mais yanga na frère Patrice na kanisa ki ko suka bongo mais alakisi nga vraiment ki aza na kanda na nga ki alingi nga ite ayete alors yo en tout cas va conseiller à bien mine qu'est-ce que loro nyo ko loba na frère Patrice na kotala caméra ko loba na ye message ne kopesa ye étant que moi na nzambe. Non mais le frère Patrice Ayoki aza très sage papa wana. Mais ngana ko sepela nazwa place na yete nazo linga pena ko zwa place na bango parce que na ko loba makambo nzoka eza yeta kanisi. Eza bien mingi tenga linga mingi muto likambo ko eli aza na capacité ko s'exprimer. Donc na utopesa bango piste. Na rien n'est perdu. Ya Patrice, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Papa Denis Les a un téléphone na yo ozana oyaye okoko benga ye soki ezaki na kamo ko boy ko s'excuser et puis c'est tout c'est un gros gravité toza bato mala yebi que papa Patrice a rappelé conflictualité atikala ko mona ye na conflit atambala mongo te ozomona donc boma iloko wana ya Patrice il faut ko bomango bomi yango kaka ko bengi ya Denis osoloni na ye ezana ngoria ba injustice mikemike to mesa na ko banda kala ya Patrice oyebi na yo. Donc bafinga baloba échanger na ngopé bisoté. Je pense que ceux qui baloba trop oko casser non pas ngo bon tout dépend na ye ou eza conseil na pesi tout dépend na ndenge ya kumonela makambo et voilà donc je sais que ce n'est pas un homme conflictuel denga na yebeli ça vient bien cette fois-ci on dirait pena soit qui te wana constat bino osali beaucoup ni été boyebi pété et l'on y est salé tout na ki confère moi tout na ki ya muta pesa na kombo abiba pasteur escalier ya bobenga muninga pasteur escalier tout na ki tout na ki oui ba tout na ki ça émission na confère moi so que boza déjà la réponse donc ngala imoniti na loba souté donc ngala yebisi na loba souté so que d'abord yebi ba réponse alors na yebelo na loba té mais lo na loba ka to ba na nzambe
se surpasser dans ma campsou. Merci beaucoup Papa José. Je pense que Banananza Bebomi tout ni ba question embelé et Papa José a meki ko éclaircir biso to lingaki pour le bara bien. Boki nda lobby hein. Papa Patrice Oyoki message il y a jeune frère Nayo et je pense que Rosa est là. Alors Papa José toi pe na matanga côté profane Papa Joski qui a beaucoup ta kufa ga tiki biso. Est-ce que yeba ki bozaki ma relation na zote yango na internet. Na zote na internet ya Joski qui a beaucoup ta naïbi mukolomo toara na Madilou na vie Madilou le fait Madilou tana naïe c'est un papa bien bon kosola naïe pena boye ba affinité na sala na affinité te mais le col la vie na musika bonjour vieux to pesa na bambote mais banda bandi ko bela tilelo en tout cas le puta mabe na yeba gite kaza ko bela nazaki na information te tana yu kaka akufi na yu kila ngope pa chaque Congo na internet il y a des désordres, beaucoup de problèmes, des musiciens, déjà, mais bon, on a paix à son âme. C'est un papa qui a servi sa nation. Mboka na biso est là. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un papa bien. Qui a Maman Denise, c'est une maman bien. Maman Denise, Maman Nangai. Atanio Sobakoloba, mère, Maman Nangai. Oyo kakana yo mama msana yiko yoka biso tout abana yo mwana mo wale ki bana nyoso ate tout le monde abana. Alors je crois que papa Joski Kambukuta aussi aza parmi bana oyo ya mboka na biso soki osolana papa tana litoyi tango zala ensemble ko sala moyo mo pona ye osala pe malamu mingi et sala bien. Moi message j'ai na famille à papa Joski parce que moi pas si wana bana pi bandi ba ko ko digérer te ko ba ko condamner moi batu misusu ba soutenir qui était en bana ko bela en tout cas même gouvernement azaki a négligé qui papa. Moi message pour na bango pour na ko réconforter bango ko bisa bango ko tala marambo ko kingo ya bosso papa déjà qui a tiki biso. Pour les enfants na ninga ba boye. Lukilio yo ko zela kana no ya malamu te. Ko zela raté. Si on a la rose ou un malamu na mokilo aux adis, basé la raté. Il y a longtemps que ça malamu, ou ça la malamu te pour lobby aux soirées. Basalaka pour au kukisa devoir ya nzambe. Basalaka pour kukisa devoir ya bolingo. Tu le fais. N'attendez pas. Soko sali cause la te que baye la yo bolamu papa moté. Soko zili ango au regretter fort parce que le monde bazaka na ingratitude. Mais là on a eu ça bana. C'est votre part de responsabilité. Le papa Koufi Azala qui a Azali sauté. Maintenant, il Sabino, bon regretter mingité. Bon luka plus bon se consolider. Na minute yo est-ce que mutunde sengele sala yangoyo. Nzambe a obsal Sabino. Dieu, c'est le Dieu, le Père des orphelins. Ayebi qui papa Nabino Azali sauté, le Seigneur viendra à votre secours. Secours ya badu. Ils a éphémère. Ils ont appelé Natinate, c'est la Ranango. Mais vrai secours, ils ont soulevé Nzamba apporter nos secours. Vous avez plus attaché à Nzambé, bon dimake, papa Kei, mais il y a un père dans les cieux, le père des orphelins, Azana Bomoy. Dieu peut faire que, à son amoté ma président, à son amoté ma moto, Oyo, ma mémé bino soutien, Oyo, Eza Makas, Oyo, Kutuboko Lukate, Oyo, Botiaki Pekate. Le surprise de Dieu est Zalaka. Voilà conseil dans le Sabino. Bo s'entretuer tenango jamais. Bo tika nzambe asa ela bino volonté naie et bon pas moi. Message important la famille papa Joski Kambukuta na bana na bandeko bo ki mosala nzambe non seulement conseil mais za malobe bimi na monoko mosala nzambe en tout cas ils la souhaitable ils la considérer et appliquer surtout parce que ça là vraiment bien l'homme de Dieu to kota suna mambo etali kaka église papa batu ba kolela batu ba koloba lelo église comme système wana ya ko tombola ba $100 ba $200 et ko zo tungisa bana nzambe makasi ko sala na soni au monde ba to telema musu bazani nango mais azoka sonya ko le quand même sur liboso pour être timide musu bazana ngote a qui passe na mutema papa José ko conseiller na pas na o basala nzambe wana basala yo pona yo est-ce que ça bientôt ils a bientôt et ko sumu ki sabana nzambe. Non, un enfant de Dieu averti. Un enfant de Dieu averti qui craint Dieu. Adorateur et Nzambe. Abanga biloko wana te. Wana déjà un. Parce que la Bible dit adorateur, adoration
Et ça d'abord vie mobimba ya mutu. Ça veut dire notre vie est adoration pour Nzambe. Et si nous respectons le Seigneur comme notre Seigneur, ce qui est son Seigneur Nabiso, c'est que tout ce qui est à nous est pour Jésus. Voilà des cambo moi comme chrétien suma obosa na yangwana l'amour ya Nzambe pe ekiti na ozonga kuta ba pasteur na bana boso na ba chrétien. Le chrétien ne savent pas honorer bazo ko razu ko honorer Nzambe te. Ba chrétien ba okabali souté. Chrétien mobimbo mo na nkolo yebisa ki yo keso ozui bloko mbongo $100 $10 ya yote eza ya ngai. Tuna na église combien on appelle ça dîme. Nous sommes là qui comme bafa, comme bafarser, nous sommes là qui comme bafa, comme bamibi. Bible vous êtes des voleurs. T'as la marché 3:10. Vous êtes des voleurs. Bozo yiba ngai. Bandana la sitanga karomona, vous me volez. Vous volez en quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Nzambe allo la zoba vous êtes voleurs. Bozo nzamba kangio voleur. Oki marapi. Nana osambela. Chrétien, to comme ba voleur. Bible lobby l'attend de la fin, les gens auront plus l'amour de l'argent. L'amour de leurs frères se refroidira. Il y a un autre comme mona. Parce que toi, boningo soute, batba au kabasute. Si vous avez la battue, bon nzambo apé sakayo. Heureusement que c'est pas naïté. Avant qu'on me parle, pasteur, parlons de dîmes au Roloba. Il y a un Roloba. Dans la carte Makambouana, sincèrement, je dis ça yo. Ce qui ma frère na ba sœur te respecte ka dîme ndenga la lettre ya Nzambe. L'église aux ambongo. Pas tous mbé à lobby boy. À lobby dîme. Normalement, bino botoy Bible makasi ya bisa ki ba verset ya bi ezaki pona ba lévitique. Ce qui veut dire que dîme eza pona mosali ya Nzambe. Bos ba sali nyonso ba protocole, ba chanteur tout ça il y a déployé ya bi azoyemba azobika. Mais pasteur volé dîme. Non mais c'est quoi voilà qu'est-ce qu'on a comme utilisation de la dîme. Voilà quelle utilisation de la dîme. La dîme d'abord ezali comme m'a apporté à la maison du trésor. Bapesa ngo ezali pasteur te. Ezala la maison du trésor. Oza sacrificateur na la maison du trésor, yonde sacrificateur principal au gérer yango. La dîme se partage dans l'église. Bapesa kango na kati église. Église esunga ba orphelin, esunga ba mama diaconesse, eza pasteur pas na par na ye. Ezala ka biloko ya ba lévite. Ce sont des lévites, na pasteur, na batunyo, ce sont des lévites. Ça dit dans le protocole, na protocole, ezali ba lévites, bazaka dim. Comprendre hein? Ba travailleurs, ba o bazo sala service na église, bazaka dim. Ba pesaka ba. Parce qu'ils allaient amener à la maison du trésor, à la poche du pasteur T. Ils allaient à la maison du trésor. Mais le pasteur Bamo le bagisa ya bango lelo. Bon, so ba bieza ya bango nga so contredire bango penate mais elo na biso Bible kakande ezo ko contredire bango. José ngo take bande ko na hote. Bible kakande muto contredire bango. Mais pour ko éclaircir bana nzambe en tout cas c'est important. Hein papa José. À la lumière de la parole. C'est important. Bana nzambe be biso ba chrétien. Toi be bande ko na Bible. À la lumière. Yo ko tila ka bani. Non non solo ba nzambe ti. Dans ta Bible à la lumière de la parole na lobi. Pasteur Bamo le bagisa ya bango. Clairement dans l'église. Réponse aux angwa. Apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Et le moutou, tu es le maison. Et le maison, n'est-ce pas? Ce que gestion ya maison, et ça n'est pas ya pasteur. Le pasteur prend tout, yende moutako gérer yango na kati ya maison de l'église. So le pasteur a une ça tient à poche. Ah ça dit contraire au Bible, lobby. Bon na côté les scowan. T'es na côté les scowan. Bon t'as la biso qui passe à une ça tient à poche na yé. Ah ça dit à l'encontre au ya Bible et lobby. Na côté les était. Parce que pour moi José pour na ba pasteur ba loba. On de quoi $100, on de quoi 50, appelle des fois badakala. Appelle fois badakala. Ça gêne. Bon on a le bité ko tanga ba montant, ko les équipes na ba montant penate mais tang ba sa ko tonga tabernacle. Moïse a dit batu ba senga. Hein? Batamite mamala mubaya na
babiloko o azana ora ya nango o azana pour batonga tabernacle. En tout cas, appel de foi salamaka, appel de salamaka. Venez avec ce que vous avez pour tonga. Tant bayaki nango kuta bandole ka bien ekoki o ekoki to tonga na oyo et si ya souti. C'est ekoki lo baba raté. Voilà ekoki lo baba qui na Bible. Ekoki ezalaki. Ekoki pour ekokaki déjà mbongo bakoto. Et salamaka appel de foi salamaka. Moïse atina bena senga na bato mitema malamu. Ba ya spontanément. Ba ya ko pesa biloko po to tonga tabernacle ezalaki. Mais lelo c'est bon. C'est bon. Toko do baboye boye moi na nzambe o aza averti a obanga biloko wana te. Pour ce que l'église est en besoin. Nous avons des patrons à l'église, frère. Millionnaires, millionnaire à l'église. Et là, quand on pasteur, nous voulons acheter une ampoule ici. Je suis pasteur, tu as besoin de combien pour ma camboana? On a besoin il y a $3,000. Aujourd'hui, à $3,000, on a ici au Bengue pasteur. Kolobasu bongo te yakana pesa yo yango. Mais tout ça se retrouve dans l'église oyo batu wakabaka te. Ce que l'église a besoin. Pasteur dans mususu boyo afuta na l'église amu. Na suka sanza bo futa ka $1,000. Ata la boye ti to comme le 28 bozaka na $300 na maboko. Mukolo pa ngva ko mbongo dans 2 jours $1,000 na ye. Passer dans un choix à hôtel m'a expliqué l'église problème de ça na moi ils a problème mbongo bandeko wa za na moi 100 moi 50 moi ça to sangisango to 500,000 to pesa ce n'est pas mauvais pour nangai na trouver ngo mabe penzate hôtel msa nazo trouver ngo mabe penzate na mutu ya yebi nzambe o ya bangaka nzambe o ya lingaka Yesu la motema na ye je ne trouve pas ça mauvais nazo trouver ngo pena mabe te mutu aza affranchi makambo nzambe elekelaka ye te. Les abato bazo discuter za bato bakabaka te aza mutema mabe alinga kopesa mbongo te yenda ko discuter pour bakanga muna makasi te alobi na pasteur azolo bana nana za na 100 aya kotia nana za na 50 pour na besoin moko église eza nango non ya tout que n'est pas tout zonge pas pour un besoin de l'église to église ninga somba télévision to église ninga tongelo ko moko boy to nous voulons to bongsa cher awa metozangi mbongo qui peut nous donner 20 qui peut non je ne trouve pas ça mauvais na moi na nzambo za vérité ça m'abete. Voilà. Mais papa José Batouba Koloba, en tout cas, c'est un sujet très important pour nous ça là-bas dans Nzambe ba comprendre. Ba lobi église ngomona kakosenga Koloba na lobi to lobi okunu moni pasteur akum na mituka akum luxe mais bato ba ko pesa toujours ba ko tikala toujours na se ba ko matate ba pauvreté ko matakaka mais pasteur mona ko nginda un sous projet par loba qui a sali yango si simbongo etikali akosa la pété moi eloko mo muke pona ko sunga ndi mais azui yango atie na poche alors to mona bandima za ko sa pauvre ba pasteur ba ko nginda phénomène voilà. Bon, sincèrement, ma spiritualité est compliquée. Hein? Bible est sur le foot, et bandana mutu aron, et kita ti et makolo. Au fait, le leader, le visionnaire, c'est celui que Dieu a appelé d'abord. Ce que tu yebin zambe nanzana yi. Yende kolo appelle vision. Nous l'encourageons pas à cause de kolia wana zamabe. Caractère malamu ya musani na nzambe. Parce que tu continues à makambango. Parce que tu as des détails pour comprendre. On juge maintenant le caractère d'un homme de Dieu, d'un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu a la compassion des âmes. Quelqu'un qui a la compassion a ça la maman d'un côté. Quelqu'un qui a la compassion a bakisakana bolingo na sima ya compassion. Christ guérissait les gens par la compassion et l'amour. Tout ce que Jésus faisait, c'était la compassion et l'amour. Si tu vois un pasteur, azwaka mbongo yemo kwa tiara na poche, yemo kwa zonginda kabakate, ba collaborateur ne bazwakate, c'est un faux. Na yo biso na marché nga moté asilika soka za utala ngai, mais c'est un faux pasteur. Un bon pasteur, c'est un berger. Un berger, c'est celui qui s'occupe des brebis. Il faut ma brebis bali ananu. Les bergers qu'on se peut la tête, ma brebis bali là. Il faut tambola laissina nous ma brebis. Après c'est maya yokolia na sima. Un bon serviteur commence d'abord par servir les autres avant lui-même. Mais ce qui m'a dit mutazo c'est servir. Banda ko se servir. Tala ye malamu, il n'est pas un bon. Il n'est pas un bon. Là on ne marche pas les mots to marcher moté. Mais pasteur Kozwa, les pasteurs l'ont baza ba don du ciel. Nzamba benga bango pona ba oba vrai, pona ba oba ba ça la nzambe bien.
ba bénéficier na ba biloko wana te bango ba vivre na ba don ya bato ça dit mutu mo aza na poto alingaka ye mingi mais prédication moko atea et lekela ye aza likolo na yo c'est un pasteur c'est lui qui donne kolata non pasteur akotambula makolo te na sombeli ye mutuka non aza quand même ndenge mona bino te donc ba pasteur ba privilégié voilà ba privilégié za mutu moko akoza na l'église neti ngai na bulaka mukombo susu na zimbongo na payer le pasteur na ngata avion ndam na bulango ozomona la ninga tellement trop abinza mukombo so panga mbongo penza na opele pasteur na petit porteur non monsieur omoni pasteur na petit porteur o azonginda non ngai moko pe mondimi mutu na pesi donc ça veut dire tout dépend na ndenge ezokwela mais ye moko pe pasteur fo azana mutema moni ba pasteur fo luka ba créer bisika moko pe oya bango pe ekendaka donc le rôle pasteur moko congolais a boy tout en communauté na Madagascar c'est un congolais à Madagascar à sala ana ba œuvre caritative ya makasi ya sala chaque mois les œuvres caritatives wana nde yango esengeli ba sala ya Congo c'est que yo faut sala mambwana na papa voilà kotala moi papa na wana ya basio ya ba église wana bateka moi bateka ba mikate bana bateka ba mikate ko sunga bango ko pesa ba maman bateka moi so ki omoni ke ozui pasteur que tu as l'argent non mais yaya oko bon mbongo wana ti wapi pour salisa bandimi na yo pourtant bazo salisa 10 na bango ko yaka pa na yo ezaka loko moko zo pesa bango po ezongelo lisusu donc sincèrement tous en bolingo les pasteurs ont de l'argent mingi abatbana mbongo mais bazo salisa ba fidèle na bango te okende pena boke luko mbongo pena ba je n'ai pas l'argent mais alto utala boyem susu asal si fait à moi na yeto ya ndeko na ye abomi mbongo ebele voilà donc je ne juge pas mais en tout cas to kende pa ba tozonga serviteur ko sala ka to ebisa ka nzamba pambola yo aussi dans ta yo zolia non ils a permis na musala nzambe ko sala business pe ko sala musala nzambe bien sûr que oui Paul faisait le business Paul azaki ko sala batani ba mani ba kitunga Paul na évangile d'ailleurs quand pasteur andengwana za pasteur ya bien ngana sepela na ye ouais biso papa Lambert na bien un pasteur andengwana un pasteur beaucoup influencé était oye no frère était yeboka bimisi mbonga sombi plan bokolo banete que pasteur bandale lo changer te côté ya su bolingote balote ya ba deuxième bureau pour biso ba tolingi ba non o influencer na mate ya te au moins pasteur alia ka mbonga bandimi ko nyo so afika ka mbonga bandimi aza facilement redevable na bandimi wana redevable pour mundi mako ebiseke bondeza ana nga lingi deuxième mumi na ngai na la la ndo chako dimi mais ko do ba te en église te parce que on changer message attendez pe ante ya pe ba deuxième bureau lu tout pour ayebike ya mo kaza koto yo chaque fois nous moi kocha ka ah silika au moins le bango mais quelqu'un qui travaille un pasteur qui a la ressource na ye ana autofinancement na ye oyele lo ingena nini o mega kutu ndengeli parce que ozobanga danu yepo tu ya kokuta ye azakada asala kana ye c'est un débrouillard a oteyo mano balanzambe akokabelo pe mbongo N'est-ce que je comprends? Au passer dans le sakana a côté yo makamuni donc le pasteur il faut travailler à côté yo tika masum à côté yo ki ndumbe za mabe à côté yo ki deuxième bureau za mabe à côté yo et publicité za mabe au sakani yo kende na yo yo mutokendo kota ni felo kufi yazu abikisi oya ye parce que le bi boza ba sentinelle soki bokolo ba boyete masumu ya batu wana ko ya wapi na mituna bino ya boy na ye yangwa yebisi yo soki yo kokite kima na okende un passer ndengwa na moi il doit passer la mer. Ah, non, il est fort. Il y a un très débrouillard, un pasteur qui... Boss. Non, pasteur boss. Il touche à tout. Asimba, Wasim. Mon pasteur. Comme ça, on a le l'accent technique. On a un mission boss. Comme ça, on qui va souvent à mon bon zanate. On a un bon, on a une église, on a une 5 minutes de transporter. Donc, ce qui veut dire que le pasteur, il faut beau travailler. En tout cas, mon sein, on a vivre en église, n'est pas José. Le beau, on est obligé de amateur, on dit mais. Ouais. Comment redevable? Oui, ça, pena, malam ou mingité. Alors, papa José. Ouais. Tu as une question, moi, en tout cas, routine à bateau, batal arabi, sous balobi, les lots, bananzambe. Comme beaucoup plus bon kolinga yesu to koyamba yesu est-ce que on peut ici vraiment cause à la traditionnelle parce que peuple africain a perdre vraiment repère naé sous prétexte que to comment ba chrétien to comment ba musulman tout ça alors oza biso moko pena ya mboka to linga ngo suko kate donc comment kindoki ndeti komo nanga wechi na longola ngona ta Jacques Bernard tout ça parce que to na ta Paul na Moïse na boyi wana parce que alors yo okoloba nini pona ancestraliste il y a faux débat Yesu azalaki moyoda
Aki Mouyouda, Yesu Aki Mouyouda, c'était un juif. Azakolo Baki araméen, pour na loba Kongote. Mazan Nzambe akolo ba Kongo, mais loba ki Kongo mboka wana po azalaka wana. Ba Yuda le so bazalo lendo boye Nzambe ya biso po anini. Po Abraham, papa la bango. Ozomona? Papa la bango Abraham akutana Nzambe boye Moïse tout ça. Bazalo lendo po na yango. Po la boya kolia ba reptile po akoba po na makambo wana. Oh to lia kangote. Yesu d'ailleurs au tient ce qui est impur, ce que Dieu considère pur ne considère pas impur. Biso ba auto sauvé par toi, sauvé par la grâce. Ya coutume ya mabezali. Les coutumes nyonso ba koya ngote. Net tradition za coutume te. Tradition za coutume te. Kola boya ba tradition pour ani. Pour batu bazao comme ça makambo, lokola ya famille na bango. Ça veut dire oza muluba ukamati bakamuno subusala na kimuluba na bino okotia en église. Moi c'est comme abende ya mwana. Oh la parole de Dieu et yaki po ekabola ba tradition pour na kotia éclaircissement. Moi na Nzambe wa yebi Nzambe asaya la coutume te lokola bato mepakano. Ba coutume musu ezaka ndenge nini. Bible yebisi biso mutsoko akufi akei. Moi je suis coutume. Coutume est obligé yo soki mutakufi telema banda ko yebise makambo. Grand frère, au monde ndengo keyawa. Biso to tikali, mosungi azalite. Wano keli banda makomi. Pour Bible lobby, c'est Christ qui est notre Seigneur. Nzambe na biso nde mtasungaka biso. Nous c'est Dieu qui nous sauve, qui nous a sauvés. Et ça baba tata wana kufite. O telemo lo ba grand frère ndengo keboye. Na kosuka wapi biso to kotikala ndenge nini? Mutu akufi. Bible dit on ne peut pas invoquer les morts. On ne peut pas parler avec les morts. Voilà la Bible ici. Ba parler na ba kufate. Siko yo coutume siko yo, ils ont obligé papa na bino liboso aloba na le bembe wana po ebembe tika la kosunga bino. Imaginez, muto akufi. Yeme okuto ami kufili. Ça m'a katsa ko za bomo été a kosungela bino en quoi? En quoi papa na ngai? Wechi. En quoi? Ya moni coutume za mabe po anini ba koma kokota ki wala tiko komi kindoki ça veut dire tanga zolo ba bongo ana ba intention mususu alo ba ngote par rapport alo ba ngopona ba konza biso to tikali awa dominer milim non. Oh la Bible dit il y a pas de relation entre les vivants et les morts. Relation est sautée comme on a koufi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi veut le jugement, il est mort, il est parti. Je ne peux pas aller invoquer un mort. D'abord, il est mort d'abord. Pourquoi José, Limbi Sangawana, vous ne pouvez pas invoquer les morts. Voilà. Ah, il y a un côté. Ah, mais oui. Beaucoup de gens ont invoqué les morts, ceux qui basent à Abisso, mais tu as invoqué Moïse, tu as invoqué Joseph, tu as invoqué Jacob. Non. Nzambe à Jacob. Nzambe à Lola. Nzambe à Moïse. Le patriarche qui ont travaillé avec les seigneurs. Baza Batoyo, Baza rempli tala Élysée. Élysée a koufi. Mais quoi ya Élysée mort à koufi à tout un nango. Moutouana koufa a zubo moya sekou pour tout un Élysée. Vous savez, les patriarches où Nzamba utilisa, Baza ba mort dans les seigneurs. Un mort dans les seigneurs, c'est quelqu'un qui est parti avec son onction. Oh Nzamba bengi ya kena onction. Ba mort biso to banga ko invoquer, eza ba mort ba yaya sunga biso, yaya tala biso awa. Muta ko sungeza Yesu Christ. Et puis wana ezalaka pe na tango ya ancienne alliance. Na minute so to baka le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, to lo barango par rapport ya alliance. Ezalaka ko invoquer bangote. Ezalaka Nzambe ya alliance ya Abraham. Nzambe ya alliance. C'est Dieu là, c'est pas le Dieu qui est mort. Non, le Dieu qui a travaillé avec Abraham. Le Dieu qui a travaillé avec Moïse, c'est le Dieu qui travaille avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas Moïse qui travaille. Ce Dieu-là n'a jamais travaillé avec nos ancêtres. Nos ancêtres? Non, nos ancêtres ne sont pas Nzambe à Solote. Donc, c'est où Nzambe te ba onyo ancêtres ne sont pas Nzambe à Solote. Non. Nzamba yebi nenga récupérer bango. Poni Yesu akitaki na se. Akotaki 3 jours na mabele bilebe kenaka le boto la diable fongola. A Fongola, à Kenepe côté, il y a un ancien qui est bakufa. Comprendre le donc Yesu Christ on est base. Tango akufa qui a c'est quoi qui à Kenepe côté il y a ba mort, à quelque boto la Fongola liwa na maboko Satana, il a le pouvoir de la mort et la vie. Vous comprenez le wana à quoi pesa bon moy, à quoi pesa liwa Yesu Christ. Mais le wana koloba boy. Ba ko na biso akala, il ne connaissait pas l'évangile.
mais bayebaki nzambe aza likolo. Dieu va les traiter par rapport à ndenge bazalaka. Nzambe aza nzambe juste. Bon memelaki bango évangile te. Si on condamner bango na continue. Bilolobi c'est lui qui écoute et qui néglige yende mutakozala nini autant péché t'atteindre. Mais bango ba yokana noté. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Na tango ignorance nzamba te na raconte te. Ce qui oyebaki te oyebaki te. Mais ce qui oyebi et ozo pratiquer mabe nde yo muto komi condamné. Na wana tokoloba mindele baza privilégié lokola nzambe ya utaku ne pa na bango ba ya. Na yebi so ba mindele no so ba privilégié. Il y a des judaïstes qui n'aiment pas Jésus, Jésus peut-être. Balinga même Yesu te ba yebi kaka Moïse bongo Yesu rani biso enlèvement to kende liboso to kotika bango point. To kotika bango po ba ndimi évangile Yesu te. La Bible dit quiconque croira que sera baptisé sera sauvé. Zomona bango ba croire l'évangile à Yesu te babi Yesu c'est un aventurier moi na mon boy. Ba on dit matin que grâce à nzela Yesu Christ ba ka voiler ti lelo ba na voile na miso. Bango mutaya côté ya bango élite nga kozonga pour la seconde fois nda ya côté ya bango. On a déjà église ça élevé na millionième na nzambe ba ko rater ba premier goût ana. Pour ça tous à 1000 ans nzambe to réunir entre ta bango et les autres ya bango. Ça veut dire Yesu ndé privilège. On comprend le bango? Donc nous comprendre Yesu privilège alors Yesu akoki ko sala te ke biso bato mundu to bongisa ba repère na biso. Non Yesu a conseillé bino ndengona te mais Yesu a bien marché à la lumière de la parole de Dieu. Parce que yebaki ke bando ki bazala ka babomba na coutume maloba musu ba kolobaka net siko na minute yo vandi bo yo boti mapasa na yo zo mapasa na yo lekisaka bango na makolo wana coutume mais or Bible lobi tokoki jamais ko adorer bato. Tokoki jamais ko adorer bato. Tango ozo kota na sama bele wana. Ya loko ozo bazo kotona nini na rite adoration, c'est pas bon. Or la Bible dit bondela au nom de Jésus-Christ. Moi na kangwami ça c'est ngengolo bateke to boyi coutume non, to boyi pratique ya mabe ya coutume. Pratique na ngonde to boyi mais to rejeter coutume te ngai zo parce que pratique ya coutume ya ba juif ezalaki pe auto mona Jacob ako bénir ba ya to boya o moni bato Israël wana tu mona bato bakenda na Israël kuna bake basombi toje balati boye etikala pona ba juif eza pona biso lelo te non oya te ya kabino ngo aza étoile te a nation o moni ba étoile bazo vivre par rapport à Jésus-Christ. Christ c'est notre modèle. Modèle n'angeza Moïse, modèle n'angeza Abraham. Le Dieu d'Abraham c'est mon Dieu. Mais Abraham a un modèle n'angate. Quand je dis le Dieu d'Abraham, disait que Jacob, j'invoque le Dieu qui a travaillé puissamment avec Abraham. Mais je n'invoque pas Abraham. C'est la différence. Je n'invoque pas Abraham, mais j'invoque le Dieu qui a travaillé avec Abraham. Le Dieu qui a travaillé avec Simon Kimbangu. Voilà. Le Dieu de Kimbangu existait. Le Dieu de Kimbangu, la TV. Le Dieu de Kimbangu existe. Nzambe ya Kimbangu. Nzambe asalaki na Kimbangu. Oui, c'est le Dieu qui a travaillé avec nous. Non, les prophètes de notre papa Kelani. Le Dieu de papa Kelani. Le Dieu de papa Adina Bala. Le Dieu de papa Adina Bala. Vraiment. Voilà. Le Dieu qui a travaillé avec Abraham. Mais je n'invoque pas Abraham. Je ne dis pas Abraham vient, non. Je vois la puissance de Dieu qui a déployé sa force quand Abraham était là. Et c'est ce Dieu-là, la force-là, souviens-toi de ce que tu as fait avec Abraham, mon Seigneur. Fais de moi de même. Voilà. Mais nous n'invoquons pas Abraham, non. Abraham a un modèle langate. Abraham, Moïse a un modèle langate. Modèle langate à Jésus. C'est Christ qui est mon modèle. Merci beaucoup Papa José. J'espère qu'il va comprendre Là, j'ai dit un grand merci à couple pastoral Job Mulunda, il y a Maman Sidonie Mulunda, en tout cas bon rétablissement dans maman, de bonnes guérisons, Zamba Sungayo, Kalisu Sumala, Mumingo Zonga Mosal Nzambe. Et je dis un grand merci à Torrent Bonda, Missa Mornela Bonda, bon voyage à vous. Alors, Papa José, mois d'hiver, hein, tu continues d'hiver, Maman Monique.
na France maman ya ba Torrent Misambonda Maman Monique ya yo maman ya ba Ornella Bonda Saint-Ish Bonda bana tu bakakuna na poto moi si ya papa Amédée alobi aswani mingi na groupe na bango bana poto kuna pona yo Kabi alinga papa José Nzita mingi mais oui akumi yo ate photo na moi alobi papa José ayamba kitoko za pe bo ba siliki non mais balobi non papa José mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas papa José non za kitoko kutu papa José ataka produit ataka choko bon bayebi secret choko te bandeko na ngai ngana zika elongo mobimbo ozomono oyebi ti bofinga ngana bosala lisumu na zika mabe nazala kutu pli bokolenga oyo avant na zika nazala kitoko makasi namona nde na zika kutu nde la beba mona na te ndenge ni mpo nkolo asalaka nga grâce poso ekangama te mais so otana loboko ebandaka oluka kokangama mpo wana pelaka mpena moto ya kopela bandeko na ngai biloko mosusu okotongi fo tunaka mpe avotonga te nakotika te elongi na ngai kabona de couleur koto noir koto pembe kosepela na nga te il faut na appliquer moi eloko esala moi propre comme ça ntango otala ngo oyokanga bien parce que je te souffle attends moi ça la biso bien mais la comparaison n'est pas raison alléluia Dieu t'a créé différent des autres pourquoi envier ce qui se trouve chez ton frère contentez-vous de ce que Yahweh vous a donné pourquoi faire des soucis pour des choses de ces siècles contentez-vous de ce que Yahweh vous a donné. La comparaison n'est pas raison. Pourquoi envier ce qui se trouve chez ton frère? Vraiment. Quand tu m'as demandé en quoi, moi, pas une différence, moi, des oya pour la comparaison. Il est comme ça. Je m'appelle Naza le cahier. Yaya, attends, ça dit Nino, comment on va papa Arsène Toumbate. Grâce na ye okozwa yango jamais. Okosala netiye mais yete. Yete. Comme makano nzoto te nzambe. Dieu akosala yo ndenga lingi. Longola ka prière wana nzambe salanga lokola Job. So ba zongi so côté Job auta. Ba bambo makambo so ba mona okoko supporter. Dis à Dieu fais de moi comme tu veux. Yesu, tabiloko zo bomba. Yako regretter pour na botama na famille za malamu. C'est un péché papa José. C'est un péché. Yako regretter fallait na botama na botama na José Nzita. Bakolo ba ndingo na te ebisa nzambe obotanga na famille oyo kokiselanga oyo makanisi na yo ezali na problème. C'est ça. Biloko moso tozo bungisa ngo poani to yebolo bate. To senga kata cet esprit et biso na ba prière na biso. Yemo kwa cadrango, amema ngo liboso nzambe ko la parfum kitoko. To yebi te to ba moto ya ko s'exprimer. Merci beaucoup Papa José. En tout cas plaisir les amis Nabiso batu ya Africa Info tout le pesio merci mingi merci beaucoup papa to se Felipe Nzambe ya pambola mingi à chaque fois to yambako to ba bénédiction et belé et bana Nzambe ya pambola mara. Je dis un grand merci à toute grande équipe technique, je dis un grand merci à Château Kolo réalisateur, c'est lui qui fait que bon on a image de Kitoko Boya, un grand merci à Franck Dissou Castemaille, le patron de l'Africa Info. Merci à toi, le patron. C'est mystique. C'est un professionnel, mystique. Un professionnel, la différence qui nous fait la classe. Merci beaucoup, Franck. En tout cas, merci à vous, patron. Franck Stéma Dissou. Je dis un grand merci à Maël Sadik, à tout le monde. Zach, merci à vous. Madame, messieurs, au revoir. Merci. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala
nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.